Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Ndeko balandi beaucoup na de partout mbote na bino boyi malamu kati na émission na bino ko pesa bino basangotali politique to ba réalité mususu peuple congolais akokuta nango ozali na Vision Plus ozali télévision na bino ko pesa bino ba information mansoto wana dep menga na présentation émission na bino merci na cameraman na biso kasi lelo to ko lobela dossier moko ko de la msafoma esprit ba congolais banso pamba te ba congolais soto ko lela rumeur ko tambola mwana mboka to pe honorable Eliezer Azana na poison na nzoto yango se retrouver na niveau ya États-Unis yango wana na souci ko informer no to pe ko pesa bino ba information olenge longo bani lelo to okutana na Ndeko Eliezer azali moko ba présentateur ya émission to komi wapi to sola naye par rapport ya santé to pe ba rumeur ko tambo na kombo ya mwana mboka Eliezer mwana mboka Didi mbote Ndeko boni malamu Ndeko to yepa na pamba te rumeur ko circuler trop mwana mboka Eliezer to pe honorable Eliezer Tamboué azana niveau États-Unis pamba te azali empoisonné est-ce que c'est vrai? Moi, Namboka, je te dérange que moi, Mouké. C'est vrai, je te dérange moi, Mouké, que nous avons la santé médicale aux États-Unis. Mais Ndeko, peut-être que aussi Misayango et comme on dirait copie à batoté. Ok, Ndeko Eliezer est malade. Est-ce que Batunyo va se plaire que Ndeko Eliezer est en Colongo non? Est-ce que Batunyo va se plaire que Ndeko Eliezer le branenga le baka? Est-ce que Batunyo va se plaire que Eliezer a défendre de bail? Oh, il y a défendaka. Donc Mutunyo soit aux zones ndenge mususu akufa kaka. Mususu poison ezala ya solo donc na batamite ya mabendenge papa na biso lutumba simara ko leyembaka ba misusu okokufa ba misusu bazonzima bazolinga bazo biloko otiki na mwasi na bana bakomisi bango basi na bango na biloko na bango c'est ça makaliso ba congolais bazana ngo menjo te déranger ki moi Mouké akenda ko ba soins médicaux kala mingi te yemo ka ozala de retour na richesse akopesa bino vraie version est-ce que c'est là qui poison? Nous te déranger kaka ton nini d'abord la calme boz la poser boz la JTT molobel nabino député national ya Lukunga les mieux élus à République démocratique du Congo il fallait que tu aies 3 députés ma benera député moi encore mais taraga ne makamongo kendela si c'est ma liste de couleur liste boz la calme bon c'est la calamité moi ko expliquer bino ni les gars dans nzoto naï kasi loko ko pesa passe pamba te babi mona mboka Eliezer toujours petit pembene petit peuple à chaque fois bela ka bason zalaka ah bon pour nini kai comme era malade ya moko ya lelo et comme aux États-Unis ya moni ko pesa famba rumeur mingi te soko bo moni bongo c'est nzoto peut compliquer ki moi Mouké au moins na Congo er mo ba compliquer biso na yebi patron nga moko boye azaka na loko mo Mouké na libumu ma kena ngalema wa imba opérer ba $2,000 pour amonaka na mutuka monene ji passer na mbongo ebele mais tant akena mikila poto ba pesa kele mo katina maya meli ganglion na longo na libumu donc accueillir kuna poazo ba soin approprié to bi ke mboka na biso na retard makambo ebele ye pasa moto ayebani mingi akoki ko santé ezana prité yango akendaki akende pina si c'est vrai nzoto na ye ezalaki déranger aliaki mbuma toté mais kala mingi te boko senti akoyawa akosola na bino a expliquer bino aliaki mbuma pona nini nana lesaki mbumango et puis mbumango aliaka mu kolonini boko yeba boza la calme boko yeba Eliezer akenda prison makala est-ce que à partir de prison aliaka prison aliaka mbuma to ndenge nini to na libana to nzela ba camarade to pe nzela musala boza la calme boko yeba ko lo bondere pe mbumango ezali mais version to kapana yo moko te na ebisi bino tende akendaki nzoto tungisa mingi mwa mukaza moto lokola yo ndeko na ngai ofanda kapere mo mutu eseli mo pasi mais hier aza mutu aza député national aza mutu ba congolais na ba congolaise bato nyonso bazotsa motema epa ya moto wana un jour pas diriger mboka oyo lokola président de la république ezate so nzoto tungisami akenya na ba hôpital na mikembi so kendaka bo hôpital na zo mingalie mawana elinga ko opérer muto ngala yebi lokola mbongo makenaka mena mai eloko wana sila le peuple congolais est na mutu na ngoto ba kotemboza sango mona mboka Eliezer na lolenge ya mabe kaza empoisonné balongola makanisi wana parce que tito lokibino bo pamba te trop c'est trop biso ko kanga yango te oui yanga na ko loba boye batu tuba ko kasaka na mwana mboka Eliezer aza empoisonné base la calme te da quelques mikolo da quelques jours hein si ba le 15 yemoka ko zala awa na Kinshasa malingana za pembe naye na zala pembe naye na ko sola nene même na zala bino na la communication en direct na ye awuti ko la mukasiko ko na États-Unis mais bon ça la calme boko yeba est-ce que c'est là qui poison ce que pesa qui poison na tela ki yango muda tela ki yango aluka ki nini pa na ye boko yeba bako yebisa depuis date nini mokolo nini bo la calme bo mela maya pio boko mona molobeli na bino molobeli ya Congo molobeli ba Kinois molobeli ya monde ba Congolais nyos na Océanie na Amérique na Asie
partout o ba yebi que soki bazu problème mutalobaka Ndeko Eliezer lelo le rôle ozala kazala nzinga Naye est-ce que Ndeko Eliezer azana ba ennemi et puis pembe Naye bon nous sommes na Congo awa est-ce que na Congo ba congolais est-ce que tolingana na biso banane ba ba Ndeko na est tant que on ba marche ba le 19 banane ba boma biso nana boma aussi ba congolais ba ko ba neza cité ba congolais ba ko boma biso na est kuna awa ba ministre misusu awa ba député national mais ba ko pesa minduki ba ko pesa mbongo bandeko ba ko fa kuna na est c'est ça donc ba congolais biso to ko boma la biso na biso apoto ko sa mundele o Rwanda o Burundi mais o ezala kati na biso motema mabe o to za nango to yeba ngote mais ko lo bana moni mama image ya mona Ndeko Eliezer moni muno konta ngo personne mo de lo ko ba problème comme na muno connaît ko lo ko ba problème eza bokasi tango na koloba boye na kofanda na kokalisa to ensemble la tata Nzambe na sambeli baboti na ngai ndenge babota ngai troisième place à venir na tsaka Ndeko wana parce que ça père donc père spirituel na ngai da kotisinga makanisi idéologie yo na loba ça complexe kotisi manga te idéologie yo na ba kina politique ba loba ngo boye constitution le bi boye ata wapi na kosala musala na ndenge longo bani muto ko bangisa nga azalité lelo to komi wapi son Ndeko Eliezer bozo tambola ndenge ni oh bozo mona tuna ba de nous soloti to koma pesa Ndeko Eliezer kota sito mona dans to ko kende susuga na yebisa kibino boya to komi wapi basa ko ba politicien te politicien yo sa kolanda biso na mona to komi wapi ko ya ko kosa ka batute parce que mituna biso ko zala nango okokima okobima ridicule na to komi wapi biso ça le peuple congolais to ça c'est ma peuple ya ngo Ndeko Eliezer ba sa politicien te ya za sima peuple donc ça mutu ya batu ako liana batu azaka sima batu aza tape sota bureau na biso na ngwaka te batu nyoso bakendaka zandu okende itaga osomelo ka te $1 ta de aleka bureau na biso e bandeko musu ba bureau ba Gombe na ba ville kuna na bandaka minene ba étage po mona bango me biso te awa to na besoin to vivre petit peuple wana alive relation ni topelo lenge ni boko kumbela déboulonnage to komi wapi et ça charge te est-ce que yo posa na kati kuna ça charge te parce que déboulonnage ezali makanisi ya mona mboka Ndeko Eliezer to komi wapi pesa makanisi malgré to komi pesa makanisi liboso ya mona mboka Ndeko Eliezer comme papa o ami balé mwana to boti déboulonnage to kotika pe yango te e ko ndenge bimi bongo ese bimi déjà boye ba ngo omoni ndenge bomona ba to komi wapi bon vivant de bon vivre déboulonnage donc na biso à chair et en âme et en os na makambu tu bo vivre yango na Kishaso kala mingi te bo vivre ba misusu batiki minokwa o mona ba ko déboulonner malem ba moko ba ko fongwama ato boyi to ko fongola to na makasi bo bange zaki ko la tsape to komi wapi yango etombwami te nyoso mi baleza biloko na biso eloko moko ko la les atende ko na ngai eza wana poto bundela Congo wana ezali ka vitesse ya liboso to tsaki to komi wapi to komi besoin na 5 ans existence ti siko to sali ka pepe so 10 ans so 9 ans siko déboulonnage bi ba ko lancer osusu siko yemoko grand maître Ndeko Eliezer fait expliquer biso be tanga sali siko déboulonnage a sali on na mbula boni po to komi besoin ba 100 ans d'existence siko to sali ka so 10 ans donc talent là siko to peut-être déboulonnage a sali on a combien de force tikali donc mutonde mo na bongo oui Ndeko Eliezer on a so bazala kata to benga moni mindela za logique Ndeko Eliezer il faut savoir place mindele botu na batu basala panda so ka na ndaku na yo amoni eloko mabe akoyebisa hote ka ndebo ko bima bongo o suka so ndeko zo eloko wana kendesa na ndaku eloko zaki na ndaku wana seprengi na zo ota wana mukona wana lingana lia liko eloko alingi même pas travailler na za atina nyonga moto donc so travailler na za nyonga moneta $10 hier ko futa $10 et puis à 4 yo $20 pour mbala sima o de fali susu te o za yenge benenge ya tambola ka donc Ndeko moko alingi ba problème na batute siko tango yo ko mema o na lesa embuma o na sala ebo Nzambe ko confondre yo yango na ko le Nzambe aliki batamoki libulo no kotisa tellement munene kasi lelo komona lolenge bulo déboulonnage tele ezolda mukela bandeko ba uti na ngambo ya lingala facile lelo ba relation za kandeni parce que ba semo yindaki so comme le niveau ni te to yindi sanani to yindi entre place ba utaki na place ba komi dans déboulonnage on makele bimaki o yibi batu abatu blomo donc ngona ba wenge o yibi musicien na ngai o ya de blomo kabongo Ndeko na ngai na ko betela lisolo boye to yibi moto ya moto te eloko ko tanga kombo na ko tanga kombo de bona pesa bango chance te mona ngenge salama et salama na veto oliate c'est to comme moi parce que on a biloko wana
venanga ina boka venanga moko bazaka danger asana to comment boka biloko wana déboulonnage ina makanisi wana ina makanisa ki banditisme na journalisme te de ina makamusu donc système à vitesse ya mayele mutu nde sera na to komwa to ye makambu ya kosenga te o grand prêtre to lia te te pa na biso za la te biso to lia ka na ndenge na biso moko to ke kuta ma grand prêtre mususu biso ba biso grand prêtre za la te. Na comment force pour ça na mbongo comme yiba ba jambo muta nani muta ngona to yiba mutu pona nini engagea nani ba tutu ba oyo ba longo place ba ye pa na biso ba za pa na biso sikoyo nani ile biso contrat de travail o l'état les billets ça reconnu que ndeko on ça pas mutu ngali contrat oyo pesa mutu valeur ngali lo ça longo pa Ndeko Eliezer na relation mikanda contrat zali mikanda zali et ça légalisé na yebi que na sali bodo tout ça légalisé to ko sala wa asa na kishasa que notre place to foutre espace service ça payant ba tu as comme moi puis mutu na retard à salaire à zaté ba tu même bureau place to foutre la bureau na biso to foutre comme il faut mudana nyonga zaté le lot de boulonnage to komi wapi expliquer biso nan ezaka le blakal kambo moko lo lengi ba forme moko ya to komi to pe yango na forme mususu to komi wapi za magazine to yambaka ndeko nyonso to za makanisa malamu pour mboka Congo apesi makanisa de boulonnage ya système ya promotion soko lingi osala promotion ya élément na yo ya politicien na yo ya ndaku na yo ndoke na déboulonnage biso côté to zaka na magazine to komisa ba congolais ba comprendre que nous sommes des congolais mboka na biso za boye mboka na biso ke iboye na nebo mutu bo zaka makonzi na nebo mutu bo zaka ministre wona okela to komo wapi kuna na déboulonnage na pour promotion ya ba œuvre ya ba congolais nyonso lolo zali moko ko le blapi matali politique to carbonate ça to meka un peu ko yiba mo lo mo politique ndambo dans 5 minutes, le lengue ni cours constitutionnel et traité par contentieux électoraux. Dans le lengue, mboka est côté actuellement. Au lobby ndenge ni. Biloko leki na cours constitutionnel na ko lo baboyi. Ngai na lo bagi boyi. Biso na to komwa pito zaki ne ba preuve ya mike ya bandeko wana. Tant ba ministre so ko benga baninga na bango ke ngai atananga atangi kombo na ngate. Cours constitutionnel e ko tanga ngai donc dans na ba ba voter ba na poche na ngai. Baloba yango et puis monsieur va passer ba montana mi solo mutu alinga remplacer Ndeko Eliezer azawa na lelo na lukunga wana o akende ko ta mi solo remplacer Ndeko Eliezer azab to yebiye mi kolera to tanga le kombo to ba audio to pesa na kombo na bon comprendre que même en compte assemblée wana aza élité alors ba ke ba tu bazana poche déjà za ba na poche o le ba la population voter ya za ba na poche na donc makamboleka ki kuna to ko senga na cour constitutionnel ba tutu ba démissionner ba longwa ba yokisi mboka soni ya ko sakanate il faut bango baso ba kanga motulu ko ba longwa ba misu ba kota wana to ko be la pe na papa mo konzi ko le Congo atala makambo etali justice tembola mboka justice sala ba congolais ba ye bande ba ye bana kala to ba mona zai wana fier nyonso tout to ko senga pe espoir ne zonga na kati ya mwana mboka FELIX Antoine Tshilombo TSHISEKEDI kolandela lo lenge poto tsiko longo na kanto lo bele yango vidéo mo zo circuler minute oyo moko ya bureau ya ministre sport ba beti énergie to ba supporter aux idété mais ça va beti bango il faut abeta ma solo ba exhibition solo comment fait-il ngala sala sport catch maintenant na ko mona ndenge sport na biso ko tambola tangu ibenga sali changement à côté si joueur ma benga soki défenseur Abimi si batu nyonso ya Congo place d'autres match ba kamwe tant à côté ici Meshak batu lebi ibengo sala ki wapi maya sikayeyo tant ndenge je change ki avec coach na biso joueur ba benga na lingala ba congolais ba benga mboa soki ndeko na biso bolas alimbisa ngai donc c'est déjà joueur moko déjà en même forme mais ateli biso rapport yeba ki to pola na biso comme te mesala ko pola to pola rak to sisi na yo motuna ya soto kabwa na yo expliquer bango sous réexpliquer bango sous que mon Ndeko Eliezer azana poisonné parce que ba on dimaka atende bazawane ba on dimate na bi bango ba telanga ma on dimate te le biboye Ndeko Eliezer makaba poison bokoye bango bozala la bino calme mais santé et tout ça maki moi moké santé zaki malamu tende alobaki comme a koti awa na Congo aboyebi ba bangale na biso awa na Congo bo putain malongeza la rapidité ndeko auto okende Ndeko Joseph Kabila Kabange akosaka biso eloko masala 24 heures okezango hotel ezo hotel ba ndeko so ba ndie wana so ba chinois wana ezango hotel na bango ezango hôpital te eloko ezalaka kuna morgue
Ndeko atalaki na comme député national. Koke na rapport Ndeko Batsako bibende ti ba yo tshelo ko mabela nzoto te. Na kene na comme nzoto ko déranger na kina mikili kuna na mikili Amerika ba tala ngai na nzoto na ngai boni na ko bela ka papa nzoto tungisa maki comme moto nyonso. Mais to koyeba soki azongi ne akoyebisa biso bosa ti le 15 bokoyeba Ndeko Eliezer aliaki mbuma tote nani pa lesaki yango mutu pa lesaki bande ko luka nini yango mona to ko sala émission na Ndeko moko alia poison gorge katana ko lo bone lokwa na tunaka mutu atraka acide na âge à 10 ans mais je ne trompe pas batala mona Ndeko moboye acide na coca amela yango mais Ndeko si le lo a envie yo ce qu'on me tolaka Ndeko pa kufa mais ti le lo a envie tant au mona Ndeko wana o sens rendenge nini oyo waze kwa loba soko le tabac bosse longina mais soko le mutu ata mona na ta mona bien oyo Ndeko Eliezer donc tu vas l'Hollande ko partout ko kende ti yo ko kita ne mitima bato sepeli oko mona congolais il faut changer bandeko ba ko kufa kuna na minembwe olozo tra bandeko ba ko kuna na est du pays rien bandeko ba ko kufa na nord Kivu kuna to ça la ba marche kuna guerre sila kaka ba congolais ba na Kinshasa bino ka bosina biso poison bino ka bomaka biso sur na ba est kuna boko stambola to ko sola na yo na butu olekina ba kamususu eza normal te boza la calme boko sepela molobel na bino mwana mboka Eliezer Tambo aza bel et bien vivant na temps to le ba santé eza no ezongi de normal boza la calme numéro contact na biso za 089 94 84 621 089 94 84 621 okozwa makambo tout olingaka boyebi to comme wapi eza machine ndebe de boulonnage c'est une machine oya tsewana pour peuple congolais et sepela peuple wa selembau oya makala oya kimbanseke oya kingasani oya maluku naba oyo pe agombe oyo pe lingwala naba oyo pe barumbu oyo pe Kinshasa naba ne botiki bango ba monfleury te wana balena ba bifitaka bazolia ta ba kosilisa ne ba ko région de bus na ba kisenso na ba selembau na ba makala neta ko sunga bango quand bazolia biso to comme wapi bato ba biso ka so ngakufa wana moni akomoya Ndeko Eliezer yebingati na zaka ministre mais zaka ministre to comme bezala kawa ataka de moyo ko tika te tango lingo kufa comme yo te oyebingati Ndeko Didier ngale asalaka boye pe Congo yo salaka nini na to comme wapi c'est ça mais il faut boya ka peta boza en vie boya ka peta mona rabino ba réalisation to comme wapi sala na mboka au Congo boyi ba aussi mukendi ba Thérèse Kapangala boyi ba lanzela nini to comme wapi tango zo kwa na front ozawana butu moi tozawana mage bandeko musule bakamo yao ngala za combattant plus que Ndeko Eliezer toko tala Ndeko botika boya to la sabine musala pour vrai combattant boya na école ya Ndeko Eliezer boko comprendre. OK, merci beaucoup Ndeko. Merci. Ezalaki bongo Ndeko Didier oyo vraiment tozaki tango solo naye concernant santé ya mwana mboka Eliezer pambate rumeur est circulé tellement ya trop ye ko couper court na rumeur wana donc quelques jours mwana mboka Eliezer honorable Eliezer Tambwe azonga na kata mboka na bino ya ko pesa bino basango soki lelo koni esaki na santé na etopé qu'est-ce qui a fait que akezwa basoins médicaux libanda merci na bino bato tozaki vraiment tant tout ya Rolanda émission na bino ngai dep na tellement na sengo et représenter émission oyo merci aussi à mon caméraman merci aussi à bino bon surtout beaucoup melanga beaucoup toujours comment je suis là pour vous répondre merci on se retrouve à la prochaine bye.